bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mi balete karamoko. One love. Bonjour, chers internautes et à bomokoyamboka.com. Wabino, artiste polyvalent Victor Mukeng. Lelo, Nazana et Sembo ya kozala suepa na bino. Et ça, les mikolo belé te monanité, te compte tenu. Il y a ba occupation au tozali na ango, talakaka artiste polyvalent. Mais lelo, vraiment, tozana et Sembo ya na yambi, de konabiso awa José na. Ndeko Winnie. Alors, Tokobanda Bongo bako se présenter bango moko en large. Tokoloba likambo oyo tali social. Bongo te bandi bongo na ndeko na biso ya mwasi. Maman présenter. Bonjour, bonjour. Na ba nyonso ba olanda biso, on dirait qu'il y a bomoko ya mboka. Eza Winnie Chikala, moko pe ya mboka. Oyo asepeli lelo kokabula lisolo munene oiza koyinga inga kati na biso, et j'en profite pour dire merci na Victor Mukeng oandimaki nazala awa. Merci na équipe mobimba ya bomoko ya mboka oyo bapesi ngai susu opportunité wana ya kokota na ndako na bango. Merci na invité na biso parce que na nzela na ye nde tozwi ndingisa ya kozala kati na oyo esika. Merci. Ouais, Ndeko José, Loba. Tinto yo kayo, présente-toi. Baye bayo. Bao baye bioté, baye bayo. D'abord, merci pour l'invitation. Vraiment, c'est na Bomoko ya Mboka de m'avoir donné l'opportunité à passer, et puis na studio na bino et puis ko passer message ngai komona monsieur José, pour ceux qui me connaissent, José Osongo, nazali président et puis fondateur ya fondation Joy for Life, qui signifie en français l'éternelle joie. Donc ils allaient basé na Congo Kinshasa, et puis ils allaient basé na Suède depuis maintenant plus de 5 ans. Oui, bon, bandeko babolingo boyebi ke na bomoko ya mboka to ya baka bato nyonso totala kama makambo etali social, culture, ba information politique pe likakawa pe bakobosa na te ko informer que soko zana na situation na yo zana activité na moko lingo yeba na lingo sala moi visibilité pour hésiter te ko contacter biso na bomoko ya mboka par canal ya yemoko digital momo. Peut contacter biso vraiment au kozala de suite au kozala message na yo kozala parfaitement reçu. Na bosa ndeko représenter que c'est na biso Winnie azali pe journaliste, azali présentatrice pe na ba émission na biso. Présenter yo moko loba. Naza Winnie, Victor. Et si tu le baki que Naza Winnie pour comprendre les ambiances ya plateau. Na ndeko nanga Victor ezala kabo etant to kutana na plateau donc pour comprendre. Naza Winnie na aussi na boîte ya FMSS Radio TV. Ezala à partir awana Suède na Orebro. Là toza na Stockholm na bomoko ya mboka, et voilà. Sans plus tarder, Tokoki Kokinimba, moi qu'on a permission na yo. Ouais. Merci pour il faut singa. Boy, monsieur Mukadi, c'est ça le nom. Toyoki yo lelo ye libiso na lisolo ya Joy Foundation. Joy for Life Foundation. Yeah. Te tolo balingala. Et c'est un ya bon moment. Ouais. Ah, voilà. Et c'est un bon moment. Ou bien la joie de vivre en France. L'éternelle joie. Bon, na minoronyo. Donc, na bana mboka bo comprendre sika to kende. Papa nanga tomoni initiative wana marqué biso. Nga déjà tantôt mais quelqu'un un peu comme ça l'entretien na yo. Nazaki vraiment touché. Alors, question dans la liboso c'est que olala ki
olamuki le to mona ba msusu mona fanzine ba mbikamba moko fondation kingani to ezalaki yo to mutu moko nde mutayebi biso te eza ya ngai projet na ngai yo kende ou bien eza en fait initiative wana ebimeli yo wapi? Bon, merci beaucoup maman pour la question. Idée ezali keno yelinga na année 2012 parce que natika kimboka moi tango mulai tango nazongi en 2012 nakende retrouver ba quartier oyo ba coin misusu oyo natikaki ba enfant de la rue te oyo tobenga ba shege. Donc c'est un mot que nalinga pena koloba yango te parce que ça sonne tellement négatif. Donc na mona ki bana bakoma ki partout. Bana bakomi partout et tout qui pétait bana ba 3 ans, 4 ans, 5 ans, ba jeune ba petite fille partout au télémanamutu kaboye. Ba na ba coin misusu ba na ba supermarché, bana des petites filles, des petites fillettes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, bazo senga mbongo. Donc na mona ki et ça là qui n'a passé parce que moment on a tika kimboka na tika kimakambo na te ou na kanisa kite keno et koka kokoma à niveau wana alors et ça là inga passé ndé na mona ekeno bon na koki kosala na mituna enanu mais la plupart ba organisation oyo ezali awa ba ONG oyo ezali koya kosunga oyo ezoya kosunga bana na biso to ezoya kosunga biso la plupart c'est total 75% ezala mingi ya bato ya libanda ba mindele bazoya na ba moyen na bango bazoya ko installer pour aider. Pourquoi pas ngape na sale loko na sale lo mo keno na ko aider. C'est là où idée yeko ya na meki ko consulter bato oyo bazala kinzinga na ngai na pesi bango idée si bango keno qu'on commence na bien keno ezala difficile. Et puis c'est que to ko aider bato nyonso te bano nyonso biso te bato aussi ça bango na nzela mais soki to sali si atami balatami ça tout vraiment to ça la différence. C'est là où idée est bandake. C'est là où idée ya fondation ya bomoi ngana sepe na kana kombona na bomoi et bimelaki alors tant ozui idée wana ya esengo bomoi ofandisi ba camarade baninga nde ezalaka bobimisi likambo wana esengo na bomoi. Alors tant bobandaki koloba nini direction la biso tokende oyo en fait plan d'action but objectif nango objectif ya fondation ezani? Bon, objectif na biso ezali to aider bato ebele. Donc anglais to lobaka as many as we can. Donc to aider donc bato na façon o biso to kokokela. Donc baza la penza ebele. Donc nyonso ana ezali kosenga volonté ezanango déjà et puis temps ezali nango bon et bandai ezali kosenga kaka on peut dire ba moyen. Donc ba moyen o biso tozanango ya muke to ko aider muke. Ba moyen et monani pe ebele to ko aider pe ebele. Donc objectif na biso ezali keno to aider penza bana to aider bandeko ba se retrouver na vie. Ba oyo bazana basi ba perdre espoir, ba regagner espoir et puis ba continuer bien ko vivre et puis ba vivre mieux quoi. Si on a bien besoin au DP social, mais sur le total na Congo, pourquoi ne pas faire une activité oyo qui cause la pression na gouvernement pour bangonde bazar responsable na ba oyo bana bazana banzela ba makambona, pourquoi ne pas kobanda ko attaquer bamukuna pour il kamongwe za solution? Bon, ce qui est vrai, makambo yo eza ebandika kana Congo te parce que na moment où tokolo batana ba États-Unis d'Amérique, ba genre ya bani ya ba fondation to ya ba organisation net ya biso esali. Donc il na ba pays développés partout ezala kanango. Moni politique
bato baza déjà ebele na politique ezo dépendre pe na vision mutu aza nango. Donc moi personnellement côté politique ce qui un jour na okota yango bon nzambe moka mutu ayebi jamais na kolobaki jamais mais na monaki keno oyo ezaleki oyo keno na koki kosala pour keno ezala na effet na mbala moko ezali keno na kota na aider na ndenge ya humanité humanitaire na sa action humanitaire nde bomona nde na solola kina baninga et puis to bi keno bon to aider to fongola to banda fondation. Alors, il y a un ceux qui sont reconnus à Kinshasa parce que ceux qui sont reconnus à Kinshasa, c'est l'association ou bien ONG, c'est un peu difficile. Est-ce qu'ils sont reconnus à Kinshasa? Est-ce qu'ils sont reconnus en Suède? Oui, ça c'est une très bonne question. Normalement, Joy for Life Foundation est bandai na Kinshasa en 2012 na lobby. Moi qui ndenge tokenda kaka séjour ya vacances mais OK okuta na likambo mo boye toucher na motema lobby non il faut na stade action bala moko et bandi na Kinshasa ils allaient enregistrer tous allaient na ba autorisation nyonso et puis tous déjà na orphelinat où ils allaient construite na ils ont en place il y a plus de 15 enfants tous na il y a déjà un contact na bato social place au rende na to s'organiser pour que nos bana bazala. Donc nous sommes enregistrés au Congo pour que nous opérer toute la République donc démocratique du Congo, pas seulement à Kinshasa. Donc né na lobaika que nous ça dépend des moyens oyo tokozala nango pour que notre sanini tokota na ba kwa mususu tokende ko aider na awa na Suède c'est depuis 2013 aussi que tu enregistres qui yango et puis tu allais enregistrer comme IDL Forening donc comme ONG et puis tu as un numéro matricule tu as un biloko tout tu as un site internet donc on est là par rapport à l'initiative au besoin je trouve que c'est une bonne initiative. Comme dit toujours mon confrère Mukeng, il y a Mukeng. À part que soit orpheline, là-dedans, vous avez des sous-branches comme du genre d'activité, ou bien vous envisagez en salle ou bien ça déjà. Ouais, merci pour la question. Wana ezali déjà tous un centre de formation coupé couture. Ezali opérationnel na moment où tous ali ko travailler na ba jeune maman oyo ba fille bazala ke à 8e na âge à 16 ans 17 ans 18 ans famille ba tikier donc il y a comme délaissé raboti amoni bien que non vie na yesu kiwana donc to pesi bango chance ya koya bazwa nini vos formations avec base formation na bango wana on essaye ya kotinda bango ya placer bango na ba maison ya na ba place ba maison de couture à minene ko placer bango de façon que non basala musala bango ba se retrouver. À part ça, c'était que non, ça dépend des moyens. Donc, tous allons autorisation à coopérer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, comme en agriculture, tina santé. Donc, tous allons autorisation. Bon, dans le moment où to bandina on a wana mibale. Donc, tous allons orphelinat et puis tous allons centre de formation coupé couture. Où ils ont plus de 20 machines à coudre. Donc ba jeune maman ba jeune fille oyo ba misusu kaka ba mama te ba fille misusu oyo baza na nzela mais balingi vi wana te bazolinga ba prendre mo musala moko maboko et puis bazwa point lobby kuna zo mo musala na ya banda ko travailler et puis c'est pas mieux ou à se prendre en charge donc on travaille comme ça. Je vais un peu voler la question de mon confrère, comme je l'ai toujours fait. En fait, Monsieur Moukadi, si il peut nous donner en briefing
l'historique, il y a fondation. Historique nango toye bâti les oyo, parce que là quand on parle de faute de moyens, ça veut dire qu'on a commencé quelque part les lots tous un moins défaillance mobile. Alors quand on fait appel aux gens, on demande de l'aide, batona ba baeba. Et ni bon mandaki wapi tout et tout, mais quand on peut ça biso te to banana A to na B siko to termina C. Comme ça, bah, tu entends le kabaya kosunga biso ba ke a to ko banana D et puis aller jusqu'à Z. Historique, il y a moi, il y a un briefing, il y a foundation. Merci maman. Vraiment, nako lo bande na banda ki ne bandelikeno ezali fondation tozali ko sala ngo pour na keno to bonga pour keno toza ba milliard te pour que non netine to ba na lingala ya ba noko ya neti shida te donc eloko e bandi ce qui total yango bien na ba membre bazali na Congo ou ba membre tout bazali na Congo un bazo travailler na bazali bazo travailler bénévolat biso a ba tozali awa ba équipe tozali na Suède donc on a travaillé na ba bambongo o nyonso to kangisaki pour que non les loto réaliser construction ya nini ya ndako orphelinat et puis binomo boyebi na mikanda ya Congo pour que non ko rassembler ba mikanda nyonso wana ça n'était pas facile donc et ça que non biso moko donc to tia maboko na ba poche na biso na ba caisse na biso pour que non to Tchama boko wana pour que non to réaliser loko to zanango. Alors ndé na lobaki c'est depuis 2012 to bandaki yango na Congo 2015 to yako kende to tongi ndaku etikala kindambu to yako à partir ya awa kotinda mombongo jusqu'à ce que 2016 na été et silaki ngamo na yako kende kuna to équipe ya awa tokendai kuna tosali inauguration ya ndaku batutu bazalaki ana bato aleta bazalaki ba autorité bazalaki tout tosali yango metango toye kozonga awa nde toye se trouver na moi difficulté financière selon programme ndenge biso tosalaki yango donc toye koza facture mo boyo ezalaki imprévu donc inattendu yeki koza biso moyen na biso nyonso o tozalaki nango nde esali kenon totele manano donc ndaku ya makasi babanda otonga ngona na fondation nde na lobaki on évite parce que ba fondation orphelinat ezango facile à kolobe puis ezango pe facile à obandango mais et que ça la combien de temps beaucoup travailler nango sur combien de temps donc on essaye ya kovandisa makambo de façon que non soki tozi ba moyen ou tozana ngo besoin et que tobandi kozwa bana et que bana na baye bakoti bazali na famille bazali na ndaku na bango jusqu'à ce que bakokola batangi ba classe na bango babimi bake pa na bango bake continuer vie na bango quoi. Non, ça c'est vrai, zali question oyo nazali kokuta nango mingi na ba bureau place tozali kokende kosenga lisungi. Eloko Joy for Life Foundation nde na biso moko na kati nango nde tolobaka. So ito vandi totala ni boye. To bi keno soki ezaki aventure mais to sitotika parce que tokoma na moment mo boye pe na totali boye to bi to bomi pe mutute. To défi pe mbongo ya mutute.
Ah, mais comme il y a Kemba, au moins des fois, vers 2h, 3h, tu as un téléphone, il y a un problème, tu as résoudre tu as besoin de réunion. Lobby, après quelques jours, peut-être Stockholm, comme côté Moussous, donc, tu as un makambu et belé, à un moment où tu as personnellement, ah bon bana mai to sa nini to chana bisoka yelo kwango na se to panzinga atikali na ngana ndako vous comprendre. Yeah, how to make a child smile is a moyo to bandaki nango to bandaki nango a campagne tango to bandi na 2013. Donc to vandaki awa omoni to za na Occident bana biso na weekend necha na Suède na ebité pa ba mboka mususu na weekend vendredi bana ba ebi déjà que non papa to mama tindenge ezali ana tozali na goodies ezali tozali na tozana ba bonbon tozana ba chocolat donc ba jour bana baliaka ba biloko ya mike natalaki yango siko na yeko comparer yango na Congo bien sûr que non bana pe bazana besoin ya biloko wana mais pour que non ba sepela moi bana bazana besoin ba droit na bango ils à la protéger ba droit na bango ils à la reconnu et puis moi na ata akozwa bonbon na o ya biso awa okopese bilo ba bonbon ne wana azu yango akoti ne nango na chambre na ye akiava na mbetu na ye bon bana biso na Congo bazana bazana position wana te to bazana ba moyen wana te nde na raisonnaki na bikeno il y a même une vidéo sur YouTube so komi Joy for Life Foundation, how to make a child smile. Pour moi, on a expliqué yango na 2 minutes. Donc, yezali keno bana na biso oyo ngai na monaki. Oyo bazali ko deambile, bazali ko senga ka ba mi banini oyo ba mbongo na ba mitu na nzela, ba jeune fille, ba petite fillette oyo bazali exposé na âge ya ba 10 ans, 11 ans, 12 ans bazali ko vivre dans la rue. Donc bazana besoin de protection. Pour nanga ndena omona ina rezonaki eloko keno how to make a child smile. Pour na ko keno ko pesa mwana oyo ya Congo esengo ezali mwana azala protéger azala na assurance ya lobby ki akotanga akende classe azali na mwa eloko akolia azana esika ya kolala eke mutu akosimba ete azali protéger. Mais mutu mususu koloba ke yo ngozwa responsabilité ya gouvernement ko chango na mapeka et yo ezali musala ya comme on appelle le département ou bien ministère non, ministère, il y a famille, genre et famille. Ouais. Pourquoi vous avez un combat dans le métier na mutuna oyo moko zana no jeune boy, vous avez na famille na yo. Et là on est poussé au penzo sala boy parce que c'est pas facile. Ouais, merci Ndeko Mukeng.
ce qui est vrai, il faut mutumoko abanda quelque part. Ezali makamumisu sunde na lobaki keno. Atan États-Unis, ba genre ya ba orphelinat o ezali. Na Russie, partout dans le monde, na eu moins chance ya kotambola moi mingi. Et puis na tambola pe un mois mingi, ko vanda pe un place moko un mois, place moko kaka vraiment ezanti on dirait bakanginga na boloko, na tambolaka. Moni ba biloko wana ezali. Mais l'État occupé ko aider l'État d'une manière ou d'une autre. Na façon au moment où ezali keno l'État na biso encore le baté keno ba faillir ou quoi. Bazan ba responsabilité na bango mais ngai nazali kosala o nga na moni kena koki kosala. Parce sinon ceux qui n'a eu action te biso zotozalaka na simara keno il faut basala au moment où lelo yo ndako wana lelo soki bana bakoti. Bana soki bakoti ana nana ngwa biso ki président de la République, futur président de la République azovana Joy Folai na orphelinat Joy Folai Foundation. Nana ngwa ebi keno prochain grand pasteur mutu na Nzambe azali wana. Nana ngwa ebi keno ozomona ezali keno nazali tozali kosala oyo biso tomoni ke tokoki kosala. Donc l'État azali naye, azali pe kosala na ndenge naye. Mais biso tozali kosala oyo tomoni ke tokoki kosala bon place oyo biso tosala nanu boye nde tozali kosala. Orphelinat nazali mutu aliboso te, nazali pe mutu asuka te, et puis ezali pe ka na Congo te. Donc première puissance mondiale na États-Unis, ba orphelinat ezali bazali pe coopérer kaka na ne. Ça ne veut pas dire que non ba l'État est failli o boye. Donc bazana ba raison na bango. Donc nga raison nga ezali kaka non oyo ngai na monaki parce que ces jours-là j'avais pleuré. Et dans la ki na tongo na supermarché toki na mutuka pour que non je crois na lingana changer mbongo to na salelo moko na moni mwana moko azobetelanga fenêtre na kitisi vitre azosenga natali mwana ya 11 ans 12 ans ya mwasi abi bon mwana azosenga boye batu o ba pédophile bazali ebele mututu pe akoyiko yana pe alobi keno nazope na opeso $5 kota mutuka tokende mwana ana nde oyo akokotisa na mutuka nani yango akolandela keno mutuka o ezwaki mwana tel ezwaki na numéro tel boye nde na mona keno bon journal ebebaki ponanga nde eyaki kosala keno na sala quelque chose. Donc nakoki jamais tokoki kosa tokosisa pas signon sur ba nyon sur Congo te mais moi mi balé misato tozali kosala vraiment est bien que non et ça la différence et puis ça la différence. Vraiment c'est très touchant makamboza unawa awa siko tozana Suède awa na plateau na biso ya bomoko ya mboka eloko nini okolo bana mokili mobimba parce que awa tozotala bata Congo bazomona États-Unis Amérique Asie pas nyonso baza kolanda o moi moko ekoloba pona association na yo parce que na vérité le songi o takaka na Suède te ko taper partout ailleurs na nzela na canal na biso ya bomoko ya mboka maloba nini oyo message ne ko transmettre tala na caméra o lobela pas que tala mingi te photo kata po tango na biso ezokende lobela penza le loba moko ya bref oyo moni pona ko présenter association na yo. Na bandeko na ngai nyonso ba congolais et bien que non to ezali batu nyonso to yebi biso nyonso position to ba pasi ndenge mboka na biso ezali na pasi nazali kosenga na dire na nini en travers espace oyo ya bandeko bomoko ya mboka nazali kosenga lisungi peut-être batumisus na eza moi parenthèse bakolo ba mais pona nini ba mbongo wana ba l'état suédois ou ba nini et Union européenne bimisaka ba mbongo ko ikosenga kuna te oui ba mbongo ebimaka nango mais pour que no mbongo ebima il faut basala nini ba mona eloko nini nango to komi nango des problèmes au biso tozalaki nango dès le début donc bozali na terrain oui bolingi botonga ndaku oui qu'est-ce qui montre qu'est-ce qui prouve que ceux qui bozwi mbongo wana bosala nini bokotonga ndenge papa mukenga uti oloba
bani bato misusu bazwa mbongo ba abusa mususu azwi kaka o nga kenda oyoka ba masolo misusu na ba bureau misusu ba pesi asali ba demande ba pesi mbongo kaka lelo lobi ba meko benga bo téléphone kaya téléphone ezoleka lisusu te mutu a changer numéro ba komo monena di pasika a komo vivre na vie mususu donc oyo ezali lisolo ezali eloko ya lisekité o nga azali koloba tozali mboka na biso ezali na besoin ya lisungi et puis lisungi na façon nyonso na façon nyonso na yebi ke bandeko bozali kotala ngai bozali na peut-être bozali tozali na niveau moko ya compréhension pe ya pasi oyo ezali ko na Congo na moment oyo ngai ndeko na bino nazali na ndaku oyo ezali tozali na toki tolobi to fina bango parce que bato social balobi bino kutu bokozo ata 20 ndako ezleki munene na lobité bana il faut bazala bien baza à l'aise ba vivre lokola banani ba orphelin. Donc toza a besoin de lisungi normalement na moment oyo il faut tozwa bana pour que nous tozwa bana normalement ils ont 5 budget toza na budget il y a plus ou moins $3,000 ana elobi nini ezali ke tangu tokozwa bana parce que pour que nous to banda kozwa ba aide neti ya extérieur awa batu wana bazana ba organisation bazali na batu na bango bakotinda na Congo bakende kotala bisika ndako ezali ba vérifier mikanda ba vérifier soki bana effectivement bazali na kokina ngape osalango bana bazana bango nde batu misusu basalaka na fundi mutu te azoloba kaka na koipe kozana ngape bana pe na kotisi bango pe na ndaku pe na latisi bango ba polo na sali mo poto na tie bango na filmer mais est-ce que ezali oyo euti na motema eza yango te naza na posa ya lisungi ndaku ezali déjà inauguré ndaku esili nango donc tokoloba 90% eza ya kosila toza na besoin ya lisungi mutu nyonso ya motema malamu oya moniki ya koki ko assister biso d'une manière ou d'une autre vraiment à assister biso de façon que to sauver quelques vies ya bana bandeko bazali ko souffrir bana bazali ko souffrir na moment oyo to vandi awa ndaku ezali na bana o bazali ko lala libanda mais biso tozali na ndaku alors pour que notre tozwa bana bakota wana donc il faut tozala na assurance tozala assure ya kopesa bango biloko akolia tozala sûr ya ko latisa bango kotangisa bango kelasi et puis ko assurer avenir na bango pour que non ezala te ke bakoti lelo après 5 mois mais kingandi alobaki ya kocha azotia esusu te ale bino bana bobi mabokende nde batu misusu basalaka te toza na besoin ya lisungi na bino oyo nyonso amoni keno akoki kosunga à partir ya Suède awa toza na banque yiro numéro ezali 377 trait d'union 66 30 na suka ou batu bandeko nyonso bazali li nambo na bamboka libanda tozali na compte à PayPal na biso ezali na Joy for Life OK na www.joyforlifefoundation.com OK na cliquer na faire un don ezali na anglais OK na compte PayPal okosala nini okotinda moyen na yo sinon ba oyo amoni keno azana PayPal te to azali na Suède te oyo alingi azwa contact na ngai direct numéro ekoleka sur l'écran ou sur Facebook boko ko contacter nga inbox na comment Josnap en emoji OSNAP moment ou moment MOMENT wana nde mutu akoki kochela kobwakelanga mwa message na inbox comme ça na répondre to ebande nango kosala vraiment mboka ezali na pasi tozali dans les besoins ekozala soni soki to prendre acte te tozela kaka ke mindele baya kosunga biso to mi prendre en charge ndenge papa na biso Tshisekedi aloba komi prendre en charge ezali nanu kobanda ko prendre kosunga bana na biso to sunga bana ndako ezali muto akobatela bango azali déjà sur place ndako ezali déjà meublé
on a besoin d'assurance ou muto alingi azalape donateur net il y a chaque mois à quoi qu'on s'enregistrer à partir de il y a site nabiso tozali na info at joyforlifefoundation.com on s'enregistrer comme ça to yebande nango to kozali sungi na pour que to pesa yango na bato bazana nango posenga. Merci beaucoup. En tout cas là, le président Bomoko Amboka, il continue à bateau. Tant à Bomoko donc Bomoko Amboka. Donc il continue à bateau. Alors vraiment papa Mukendi, Mukadi, Nazanina Maloba. Son qui c'est trop touchant. Cette histoire, c'est pas facile. C'est pas facile à donner. Et puis ça même tout sauté en tout cas. Question nga Isaboué. Nani a koki kozala membre ya fondation. Et puis comment mutu a koki kozadere na kata fondation. Merci pour la question, maman. Vraiment une question importante. Moutinho a besoin à landa action abisso sur action il y a Joy for Life Foundation action nyonso to alingi comme membre donc tozali na Joy for Life Foundation en un mot sur Facebook au wana au komi kaka inbox au komi ou au komelingai inbox toza moi ebele ou ok na joyforlifefoundation.com ok na info @joyforlifefoundation.com au komi inbox na yo tokozwa yango au tiki numéro na ya téléphone biso to moko to contacter pour que non toza ba membre ezali eloko na biso moko ezali na mboka na biso moko ezali pona bana na biso moko donc to vanda te to lelakalela kaka tozwa action ezali facile on a toujours la facilité na osala ba publicité ya ba organisation misusu te au moins que non chaque fin du mois na pesaka 10 € bakata akuta partir ya compte na 10 € et kenda na organisation moko boy mbongo ngo place kenda yo yebite mais oyo ezali keno opesi 10 € na yo okomona penza keno a place oyo couleur ezala ki te 10 € noana esombi te lobby bana bazaki ne loko kolia te au moins bien keno 10 € na yo to 10 $ na yo esombi penza ndunda balambeli bana balie donc ezali aide ezali kokende ne na sodoa tolobaka ezali kokende mais à la main donc ezali ope simbala moko ezali komona na mbala moko et awa ezala sokoto ozu aide foko la kisa bilili ba image pour la facture oui c'est ça et na ba ile sumusu na cadre kaka ya kosalisa vous allez plus facile mettre yo lokolo za bona Suède une samling first party au cours la mois événement moko Victor installing one lobby tena ina ba moi ko beng sabato ko sala moi événement moko ke batu ba roya eza payant batu ba roya ba zo futa tout ça nyonso wana mbongo ezo kota na nani quoi ko ça paie bien merci eza idée bien vraiment na bato ba yebi o balandaka Joy for Life Foundation et puis bato peut-être na moment baza déjà na Facebook ba au moins na kenot biso to sali na ba vernissage donc tout ça y a vernissage y a tableau to bandai ko sala Congo à Congo vers les années Congo Congo night donc to bandai ko sala babiloko wana ba soirée to sala kayango mais compte tenu de to na lobika kenon ku wana to zwaki ya facture wana ye la kibisonde sala kenon et sala nini nde to loba kenon to paiement nanu to télément nanu moi muke sinon to sala to zana ba programme ce qui nauti Congo to zana ba programme ya ko sala oui donc so ina uti Congo to ko sala na opese to yana programme ya ba action to sala ba bal masqué ba bal penza ya bien penza ya ba VIP to sala kayango donc to ko lekisa communiquer sur Bomoko ya Mboka
et puis batnyonso bazala sur le terrain bazanga te koya et puis tokokabola mwa kopo après kosala kolakisa ba vidéo kolakisa ba photo ya ndenge tozali ko évoluer muto ozala na question na ye akotuna et après ça acteur artiste bakozalana performer beta moi ça moi nini moi fête to célébrer moi kaka moi Congo et après ça oui, vraiment, n'habite ce qui ne connaît pas sur na moi suka parce que je préfère kosuka awa mais question nangai avant la pesa de la fin nangai eza que Victor Zeno to beta c'était place c'est trop important eza que quand on fait appel aux gens totala makambo talimbongo oh bakino balobali konda en cédant on dit penga alors nous tout avant pesa mbongo nae il faut atala esika ngo ezali intérêt na ezanini est-ce que bana ngo baza solo comme avait dit mon confrère qui va tout ce monde là ngo bon papa na pas le bac a changé na numéro combiné en tout cas est-ce que la fondation Joy for Life j'ai la complication en tout cas bateau en fait organisation makoza besoin na ba membre so besoin ba membre il faut essayer un peu ko éclaircir tous en a tel membre jusque là tous en a bana autant pour na budget yo pesi aux en pour ça il faut même un peu qu'on voir non quand on est venu chercher de l'aide on n'expose pas les tout mais au moins bah voilà toza boy bah membre bazandeni bana baza comment et puis ainsi de suite. Merci maman. Bon côté il y a ba membre toza en administration na Kinshasa il y a 5 personnes oyo bazali o basejaka et puis et puis quelques membres non volontaire oui. Et puis en Suède awa tozali pe na administration il y a 5 et puis tozana ba membres non permanents oui tozana 15 membres non permanents tozana 5 membres bazali permanents au siège chaque fin une fois par mois. Alors ndenge otuni question il y a bien bana combien tozana bango bana nde na lobai keno na 2016 nde tosalaki inauguration il fallait que tozwa bana tozalaki déjà na mbongo wana pour keno tozwa bana bakota mais na combien wande to ko se retrouver na difficulté il y a facture moko ya makamo o esenga keno il fallait que comptable na biso to futa or que dès le début ayeli ça ils sont makamo futa te donc tozalaki obligé to futa donc 2013 2014 2015 2016 et il y a qui kozwa biso mbongo nyonso comme je l'ai dit toujours ezali likambu ya vie ya bato donc na moment où na ndenga mo na zo kene ya Kinshasa na ko kene kana epsi bato na social na epsi wana bon boyelanga bana dans moins d'une semaine ndakwa na etondi mais bana bakolia nini lobi bana bakolata nini bo raisonner ka non bon to bandi bana bakoti après un mois après bon tu as 5 ans moi na tozwa ki 8 ans moi tozwa peut-être na âge à 3 ans ko ki 8 ans toujours ko scolaire ça a été toujours ko la ça a été toujours ko konta nene continue na classe T allez tozwa ça na nzela donc c'est pourquoi ezali ko senga noyo ezo senga fondation makasi ezo senga ba membre oyo ba donateur ndenge to mona ba organisation c'est ça là ba donateur permanent que non chaque mois atia chaka moi $5 chaque mois atia moi $15 chaque mois chaka eza toza na communauté congolaise toza pe ba bailleur des fonds o ba sala ka ba grande action et pas ba musicien ba somba ka ba bilamba ya cher baza na posa ya kosunga mboka muta azana akope ko sa ke non bon na ko chana ngape mbala moko azata $1000 ache so tozwa biloko wana tozwa donc il y a $2000 c'était en 2015 et utake et pas un Nigérien na Congo kaka na kuna na signaler bandeko keno tozana besoin lisongi vraiment
pour que non dako ici là boye batol makambu so senga il nous faut plus ou moins $1,500. Totambusi sango kaka entre biso, c'était après 2 jours. Tosi don il y a $2,000. Ce qui bande batu misusu ya ba nini ya ba mboka misusu bazali na souci na biso bongo. Ba suédois bazali ceux qui yoki likambu boye bazali ko chami tout que non bon si vraiment besoin combien ah nga na tana mois 200 na mois 100 na mois 10 na mois 20 pourquoi pas biso moko to mi prendre en charge na moment oyo nga zo senga na bato ba koti déjà Joy for Life Foundation ba au moins na kana Joy for Life Foundation tozali donc ba mindele ba l'équipe biso na ebele et comme ça biso peneti mois soni moko boye donc bango mo ba l'équipe biso ebele tozali ko travail bango mo nde bazali ko sala pour que non fond pour que non ba aider au moment où biso mo tozana ba basketteur a minene tozana ba grand star tozana ba to ebele tozana ba journaliste tozana même na ba savant partout dans le monde au bakoyi kenon ko sunga eloko donc tozana besoin de $3,000 $3,000 ana ezali pour que non bana bakota soki bana na bakoti soki bana bakoti ezaneti garantie moko boye tozana ngo ya 5 à 6 mois donc 5 à 6 mois na to bien que non bana bakolia comme ça na temps wana tozali ko rassembler ba nino ba moyen ko ya ko beta ba porte parce que lokola tokoza na bana na kati wa to bien que non tozana facilité ceux qui bato to sengi aide boye bato na ba organisation na etindi bato na bango bokende kotala bako bimela bako koma na orphelinat na butu une heure pas ba beti porte bon to yebi biso bato boye donc ba mo na pa que non et loko ezali penza réellement to ko zo aide vraiment zo senga na bandeko nyonso bazali touché o ba moni que non bakoki ko sala quelque chose basala yango parce que na moment où bana bazali kolala na ndako bana bazali kolala libanda plutôt ndako ezali kolala vide beaucoup de Joy for Life Foundation na Facebook pino mo boma que non ndako ezali vide mais tozali ko banga ko zo risque ya to longola bana na nzela to longola bana na pasi pour lobi to zongisa bango donc il faut du sérieux parce que ezali vie ya bato. Moi, je dis merci à papa Mukadi. En tout cas, au Balingi, s'adhérer à Joy for Life. Koki Kobeta le www.joyforlifefoundation.com. C'est facile, papa on peut son numéro. Numéro n'est qu'aux affiché na bande des écrans. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba Bomoko Yamboka. En tout cas, Ekinga Namtema, merci na Yemoko Yamomo, je peux l'appeler comme ça, Naemoko Yamomo. Et en plus, Nambo Sanate ko dire merci na patron na Franck. On va permettre à Susuna téléman à micro parce que c'est pas donné à tout le monde. Sans oublier na confrère Nangai Victor Mukeng. Merci vraiment, merci beaucoup. La bino obo pesibiso temps. Yako yoka, yako mona biso. En tout cas, je dis vraiment merci. Et loko et soukaka na ba fond d'écran na binoté et ko tabinoti na kati ya motema. Vraiment ko tabino na kati ya motema et ça la bien et au revoir pour moi. Ouais, tout ce qui c'est bon pour Nalelo, ma caméra sur tout le message c'est l'équipe. Bon la biso toujours na bomoko ya mboka. Ndenge na lobby ozali na communiquer ozali olingi visibilité olingi ko la kesa activité ni osalaka même ezala to za chômeur olingi ko mila kesa ke mutu susa comme on a mutu za chômeur tikana pesa musala nyonso wana ezali kaka ke komino misa ba lobby na do sinto do fin sinte et la que soko mona na kate ozali pe Togani na bala simana si zamba la sukate prochainement goyano nakoya so ina uti Kinshasa et puis évolution nyonso oyo ndenge makambo ko évoluer nakoya pour que non appelle ça rapport ndenge makambo nyonso okende. Merci beaucoup c'est moi qui vous merci. Bon voyage. Merci beaucoup, merci ma sœur. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Merci.
Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love.